DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengweza ya biso ya koyeba ke bozali ebele o bozali kolanda chaîne YouTube nabino DMTV boyebi yango DMTV mesanisi bino depuis un moment na ko salela bino ba analyse sur actualité mais tozali pe so komema bino na kati ya ba faits sociaux ebele o tozali ko constater na mboka na biso particulièrement na ville province ya Kinshasa mais tozali wana pour la République démocratique du Congo mobimba tolingi to talisa bino pe susu moi fait moko boye o les kanaka en tout cas na mboka na biso en général na Kinshasa en particulier certainement bo viva pe déjà yango bo yebi de quoi nous allons parler et tout ça au côté moi mokena mozindo lango mais avant bo permettre na nous na rappeler bino na rappeler pe na biso surtout que coronavirus ezali maladie wana ezali ko continuer ko progresser en République démocratique du Congo toye ba komi batela ndenge ba kondi bazo senga biso to respecter ba mesures barrières lokola kolata masque tozali kotambola en public kolata otobenga autrement cache-nez ko respecter moins distance distanciation sociale et aux amants malam mingi ko empêcher contamination peut to ko briser bongo chaîne ya contamination peut ko sala que to battre la mboka na biso poto comme nous a plus de 6000 cas confirmés ils avaient vraiment copé ça passe si vous que prévention ezali le seul moyen efficace pour lutter contre maladie na ba mboka msusu tozo vivre ndenge deuxième vague ya contamination ezali koya donc maladie ezali très dangereuse to palanganate tout ça là-bas aventure alors lelo tolingi to memabino à la rencontre il y a en tout cas il y a profondeur un peu à Kinshasa tokota un peu la mozindo il y a ville province à Kinshasa bisika mususu yo tokokuta nana ba jeune moko basali ba artiste ndoliste ndeto benga bango ado ba artiste musicien oyo na niveau na bango na otoko benga na ghetto na bango bazali komela masanga oyo komi très populaire à na Kinshasa to bengi ya gene zakana moins cher boyebi azaka na couleur à mai na moi mulangi muke ba bouteille en plastique ba telio boye mo belé donc mbongo muke kuite belé ndenge na Kinshasa ko salema alors selon ba artiste wana to kenda ki na rencontre na bango agene wana bango ba mela ke pesa bango punch pesa bango makasi en tout cas avant répétition na bango avant basa répétition na bango pesa bango moi à makasi et bien entendu ba jeune wana ba expliquer choix na bango et puis les sous après toko tali sabino les sous ba tourner mabino na province il y a Grand Équateur ndeto la robenga mais plus particulièrement na Bassan Kusu kuna esika pene zali source oyo agene ya makasi eutaka et puis agene ngo bokomona ke kuna zali nango banaliser comme nango pena lokola on dirait ozomela na omai bokomona boko vivre même ba ma sœur bazali komela yango avec impact pe idéologique au kamwa to bina miso ke pa ba catholique interdiction ko ba eboke ezalaka te mais monika gene eza quand même masanga moko eza makasi soko lekisi moi ba dose na niveau moko bo ekuti nango ezalaka pe na ndenge ya jeter alors on a proposé bino bolanda nanu élément ou ensuite to songa pour que to conclure l'histoire na biso je rappelle que bozolanda DMTV soki osa déjà abonné merci mais si vous en avez abonné s'il vous plaît cliquez sur s'abonner comme ça noter petite cloche notification juste à côté au cliquer pewana et aux amala mingi tolanda to se retrouver tout de suite après. Omega ça mego monate aïe bonsoir tata na moni okati lo mona faire propre wana mabenga ngoni pota moni staff ango na moni staff ango na moni ba prêtre ba to ba couleur bien pour na richesse couleur égale à mongo na etala bona moni ba chauffeur à cabinet vraiment pas cher na moni babo wa vida o lo kwa mona ma campagne makole tonda on dirait père na zaki ancien gouverneur
Après tout le monde va bien ba favori. Ah, c'est que ma camoisa. Ah oui. Le monde peut être ingénieur à quitter pour le staff Yoana. Ah oui. Bonsoir monsieur. Bonsoir. On peut gagner na combo non ka bien ko ingénieur osana ni. Na kombo ingénieur Didier. Donc ingénieur Didier. Yo ne kolo agene a. Kolo agene mo congélateur frigo climatiseur. Oh là là. Donc kolo staff o agene. Agene. Siko agene bonde boteka bo mesi bonde to moni bo combien? Mesi 500. Mesi bo 500. Alinza mo 500. Donc kuito tout na 500. Donc 500 francs. Donc yo mtu yambi biso na cadre o kitoko. To moni ba bogar ba vandi makamu nyonso ba ko zoteka agene. Bonsoir. Na moni o vie na yo ngana eka pa na yo somela nga gene. Mais ndeni nyo somela fe no ba bière. Ko eza cher na Kinshasa. La préférence na ye ba ko na ye. Alobetika. Mwana na yo. Mais yo linga so ba ya gene te poani. Na bela ngotro. Na baya ngotro. Na bela agene ngo. Siku agene yo linga ngo so te poani. Mabeni ni bogo esala yo bogo. Agene eza munoko nino. Ko expliquer biso. Mais c'est Moïse ko diminuer mo muke. Zembo fali ekota eza kitoko te na YouTube. Et c'est un droit d'auteur. Diminuez moi mon question s'il vous plaît. Grand-père, oui. On a différence ni pour la moni bayaya bayaya bakumisa agene tene ba obina. So c'est gagner l'équipe hier au mela. La vitesse, hein? Mais Miss Libo, ils ont monté. Donc, maître Lobine, il va Bangala, ça dit quoi? Ah oui. Masanga comment nini? Agene. La bise agene be bisa bilongité. Oyo nesi a garder chocolat na. So abebi na agene c'est ka bololé. C'est ka dire un peu bien. Ali a bien qui para santé de masango za tango melo. Donc ils ont inconvénient té. Agene na tumba kunde makamu. Na tumba. Mais yé na moni na tumba kuté. Mais c'est Moïse. C'est toi compagnie moko. Compagnie moko hein. Biso comment ça me la keke. Ah. Mais hier, ça dans le cabinet ministre. Au passé, Moïse Mbé a boité Gega za démonté, Gega yango. Les amis ma prophétie au éco qui semble Ah oui. Donc à gagner l'équipe hier. Donc 30 jours na bino bo fêter na gagner. Et comme il s'appelle na souka. Ozana ngwa ti dese. On a fait ce n'est pas du tout ça va lever les rideaux. Mais ben na gagner kondisa, qu'est-ce que yo zo kondaté? Banana bandiko ya oda un mois zo kondaté. Zo kondaté pour na bi secret. Ata masanga wana o bango milaka wana so na milaka ngo na kondaté pour na bi secret na. Yango ndi ya bo secret na ngo ya mamobele. Ah oui. Yango milango bona. Tani ngo zo sopango. Wana sopandi bakoko ne basengi. Bakoko relaxini. Bakoko mboka na biso basengi pour na fête de 30 jours bana kanda fête salamité. Bakufa pour lipanda mais fête salamité. Donc bakoko ça dit ancêtre. Ancêtre na biso. Pourquoi na poto fo bayo kaka? Ancêtre na biso ne ba. Pour autres ça na kata ya malewa moderne na DMTV tout ba hôtel. Tani ngo zo kata bo. Et solo mabena mungongo te. Maman Moseka. Oh là là. Ta poka nenga otanga yo. Maman Moseka malewa moderne. Non mon a été. Maman moko bien solaka bien la mère des opprimés. Ah voilà. Taka maman Moseka na kati ya Bruxelles na malewa moderne alambaka cuisine congolaise. Aolamba libundu, aolamba na pondu, misgel ya bango. Ah voilà. Fufu hein. Fachi beton. Do shawarma ya bango. Ah.
nasepeli no na bino bwana baboga bacouleur bien bobakisi yango te tande gege ezokatama mais kata mpe na modération eloko nyonso esengaka kokata ngo na mwa calcule mindele baboma bakoko na biso na brutalité biso mpe tombela na brutalité eyo tajoa indépendance olala bamindele baboma bakoko na biso na brutalité donc indépendance na bino bofete yango na gene bale eza nde tokewa kosambela pamba bakangi d'église. Ah oui, mais na bachaussette boye eza période nini boye wana elanga tosala climat dozobanga poussière ezwa yo poussière ebebisa makolo biso basheri bamona nakolongola mpe chaussette me makolo eza ya cadence mpe chaussette eza ya griffe fila signe fila nde tofandi weyuma te nyama za te aza te bana poto na bapapa Congo wana ya Congo tofete indépendance wana ya ngai ya des games nayebi des games beau garçon mama moseka malewa moderne balabala yango wana tomoni avenir bato baoleka complexe scolaire mambo yango wana ah oui bamoto ezoleka aveni na bino bamoto ezokota eza baveni nyonso te naomona nde kuna baoteka mbala makoko loko zume yango wana mbala makoko na lingala nini makoko oui namoni mpe maître yeyo ah ouais neve ingénieur abeti gondo neboka papa kipanvita ah oui neve ingénieur atekela biso nini akene elekisko bière babakisi mai te parce que akene bakoma obakisa ngo babiloko oyebi mais siko so esali boye esengaka kolia biloko de ezali biloko de ezali neti yo boza mwasi na palais 5 enfants madame de alambaki ah oui bambimba moko sans plaignant nasepeli makasi namona mpe bobeta ndule koto bayebi ozala na courant carte donc mai nde problème oh là là donc pompe ebimaka te basali 6 mois sans mai bakenda kotoka mai na mai ya njili voilà mais koto namoni bwana basi kitoko emete nde basi pembe boye basi kitoko makasi boye otofa balukela ngo kombo mosusu emerite na kombo te basi kitoko basi ya pembe boye tosume bango bomona bino moko sepeli makasi yo ndo obima shokola ya kindoki yo kuta opesi biso kombo nini DJ Airlove papa ayo opesi biso kombo nini otambola na bagénéral oza chauffeur ya pampamba te c'est pas n'importe quel chauffeur na Kinshasa ometeni couleur oyo yo opesi biso kombo nini papa viva menga yo totambola na général ya force nini ya force navale atomoni moto ya cabinet nini ministère ya budget ben voilà yango naomona sans contrainte yaza mwana moke tokozwa ete meshake eza mabe mpo na droit d'auteur ya youtube akotia mwana te mwana aza privilégié par rapport na yo moto ya budget
par rapport na ye ya général kaka boye ça rapport à DJ Love indépendance tokende kaka boye. ah oui na CPI makasi nde boaccordé interview oui Nana filmé moi écoute qui m'a été mais Voilà, boti kolanda image wana toti ko proposer bino yo chaîne YouTube na bino et le baki que ko en dehors ya ba analyste ko sala en dehors ya actualité o to ko talisa bino to kuzali pe ko apporter na bino ba faits sociaux, ça peut choquer certains c'est vrai mais ezali ba réalité o tozali ko vivre na le baki na RDC mobima particulièrement na Kinshasa mais bomoni que to tamboli to longwe na Kinshasa to bandaki na Kinshasa nde bomoni wana to keipe na basan kusu e pa yuapi pena to koloba ke masango ya gene penza e utaka toloba kaka na grand Équateur nyonso tout donc bomoni na kati ya image oyo isika tomoni groupe wana ya ba musicien oyo pona bango pour que bakoka kozwa punch ya kosala répétition na bango basango avec énergie il faut bakotana no mwa kwiti ba melana no gene tant ba mele nde pesi bango makasi boto ebike ba musicien ba la rapena bilo msu ba bakisaka ba melaka mais awa bomoni que tolobe beaucoup plus masanga wana gene o ezali masanga mo makasi d'ailleurs mingi omona so mutaso melango moni ya bebisi elongi to yeba te soke longi yango bebaka pona nini est-ce que loko ngo po eza bololo ndezo bebisi elongi to eza makasi zo swa ya lokwa pilipili to yeba te pour personnellement biso to make-up yango te to guta atate to lota kape ata ko meka ngo te mais ba o ba melaka omona kaka mo elongi sel kwa mo ko beba surtout soke eza première fois modèle elongi ko beba
pardon voilà faut le kelango combo na kati ya ba image oyo bomoni lisusu na kati ya basan kusu wana bomoni groupe ya ba mama oyo wana bazali koyemba nzembo la bango attirer attention na biso bomoni ke bazoyemba baza ko sensibiliser justement contre masanga wana ya gene bazali ko pekisa na batu ko pesa batu ba conseil petoli ke ba consommer masanga wana ya agenete surtout pour na baoyo babengami ba chrétien mais curieusement bomoni na image msusu ndeto laksi bino bomoni bana basi o wana ezali ba masseur o to bengaka ba mupe bango baza ko mela agene avec impact pe idéologie bakisa na boki ndeto bengaka donc bière. Ndenge bomoni na kati ya image wana. Alors quelle leçon retenir to que na niveau ba catholique c'est vrai que au moins ba abbé basango ba yakana bango pe bière mais le tout ezali kaka ke dose et les kate mais mingi pas ba maman ko mela pena gene sala ka mo ndenge pesa mo image moko mususu po soko bendika kwiti ya gene ezaka vraiment terrible et puis moi ba conséquences pesa la sur le plan ya santé hein donc conséquences ezaka vraiment makasi donc voilà to komi vraiment na moi suka ya moi liso muke to ngaki to partager na bino sur ba fait wana boyebi ke na Kinshasa ba nganda wana ba gene zala ke comment na kutu koteka mape un peu partout hein vraiment na même mutaza na moi cabine na vandi mais na moi bidon na wana zoteka mutaye na moi mulangi na plastique atelier moi mesure na ye azui ameli yango sans plaignant accueilli. Alors est-ce que raison ni zo sala ke batu ba se plonger mingi na ba gene wana est-ce que zali manque ya ba moyen ya kosomba bière to parce que yango na mbongo mokozi mo quantité belé et accélérer kwiti bon batu ba melaka pe masanga ngo po kaka bazwa kwiti to ba melaka pe na pona goût c'est aussi un débat ezali li solo ou peut-être un jour to ko suko partager yango mais pour l'heure to ngaki to présenter bino kaka o to laksi bino nezali vie pena ndenge zo lekana nango na Kinshasa que aussi bien à Kinshasa mais na basan ko supo to zui les deux endroits wana prochainement to mema bino peut-être li susu ailleurs en vous présentant encore un autre fait social ndenge ezali koleka na mboka na biso ezali ba réalité. Donc je crois que muto azolanda biso ayebi na makambo ke lekana nango même na quartier na bango yebana nango déjà que na Cointel ya nisika mwana bateka ka gene so zu yango peno utineti ba Équateur wana oza ya ko sepela po wana peno oza la pure eza pena kitoko makasi. Voilà so bo sepeli na moi sujet to proposer bino botike la biso like boyebi ke like ça ka vena bien et encourage akape makasi commentaire vous appelez sous kitoko to partager na commentaire moi encouragement pe et aussi appelé biso ma bête et surtout en tout cas pardon sur aux abonnés comment abonner na chaîne oyo cliquer kobo sanate cloche hein yango pesa important makasi parce que et va permettre na comme notifier dans la prochaine vidéo te remettre en ligne pour na bino et tobo sana surtout pas tout ça lobela gene bien sûr baloba ki ke coronavirus la supporta ka chaleur te coronavirus so nyati a gene wana ke ko tumbande ye so ka sakota kiyo mais toujours mona ke coronavirus abomi pe ba congolais awa coronavirus a commis na 6000 cas c'est dire que on dirait corona ngo pas communiquer supporter pe chaleur ngo so ka za supporter ne bandel pas oti na mboka malili siko akomi ko supporter tomi batela bandeko s'il vous plaît pardon yom tozolanda biso tomi batela maladie ezali soko mi bateli o bateli famille na yo o bateli PRDC mobimba RDC na biso ko limwa te po soki ka population nyo se kufi ça veut dire que mboka pe ozali susute à moins que batu ba utali banda nde ba ko occuper mboka ngo donc ça veut dire que Congo ngo biso to lingi moko ezala moko indivisible Congo ngo biso to linga malgré ba pasi to mona awa na ndenge ba dirigeant ba okamba biso pour Congo ngo continuer ko exister na biso ba congolais na kati to ba komi batela contre maladie ezapé simple prévention esengi nango o melakisite prévention ezali kaka mi batela po ozwa yango te to respecter ba mesures barrières wana et on se permettre que to limiter en tout cas chaîne wana ya contamination ya maladie wana. Merci beaucoup yom tolandi biso en tout cas au pessimongo ngana muke pour suivre biso merci beaucoup to promettre que prochainement to ya na sujet musu to espérer que
okolanda biso lisusu. Alors ceux qui vraiment tokutani très prochainement na occasion mususu certainement. DMTV vous dit au revoir.